Merci Mbote Balandi ya Océan du Congo tozana esengo lisusu une fois de plus ya okutana bino pona kosolola makambo mai eza koleka na kati ya mboka Congo eza moko ya bino ndeko da kombo ya Bruno Mimbenga résistant ndenge bozomona nga abu na uti musika côté ya mangenge pona sensibilisation pona activité ya les 6 les 4 oyebwe les criminels roi ya Belgique ya koya na mboka na biso oyo bazomeka liboma yena monsieur Félix to éviter ceux qui bakor na bango za nini ndo bomoni kokoma na nganyo so yango bututi na sensibilisation parce que oui le kana qui ambassade de France et ça là que juste avagu tous préparer sur bo activité oyo ko sala que roi Belgique soit en a besoin bo moyen ou besoin a besoin ya ko régner na kati ya Rome na bango avant na mikili ya poto ndenge boyebi régime ya Kinshasa bazo multiplier ba façon na bango ya kotambola ba façon na bango ko luka toujours ko se maintenir na pouvoir na olenga mabe tandis que mboka za na kati ya occupation mboka oyo boy bato bazo kufa butu moyi mboka oyo boy bato bazangi mai na makila meto ko mona régime ya Kinshasa na bakambi nango musala bazui ko bengaka bato depuis le 6 mai 2021 où ba décréter état de siège depuis na mois auto za na mois de février où na koloba awa boy état de siège est ko porter solution mon côté mais de fait que yo mutolobi okoti avino a couper pour que non ki maison na est mais tisiko bo ki meka na est te soit disant que no batinda ki batu ba kende ko négocier na ba groupe ya armée za na kati ya ba groupe ko deko ko sort mais to ebi nyonso ko no bande ko wana oto yuko tanga komona bango te bazala ki ba rebelle et puis eza ba jeune bango ba ko sala pona ko distraire peuple congolais ko faire endormir bango parce que to ebi batu wana ba ke kuna bakangi bango pour que non bonge bima pour raison tango bakoya oh non moi to ken na ba élection ça la quitter parce que mbongo ikenda kina makambo o ezangi eza ba futilité tango na bamboke belé Afrique eza l'Afrique anglaise l'Afrique ya kolo eza la oya ya sud bazui conscience ba chef d'état na bango lobby to monaki Macky Sall ya Sénégal atongi TGV plus de 1500 km lobby lisusu auti ko inaugurer bastade mais oya biso awa Kinshasa musala bango bazwa détournement ambiance vision moko te pona mboka ba ko boma ba kongomani donc mboka ekomi on dirait lokola fulu ndenge mama aussi alobaka soki Moïse Katumbi ake fulu abatu elandi bango soto ke koto boto kuda pe fulu liboso ya bureau ya gouverneur de la ville c'est comme ça la population congolaise ne bazali alors na minute yo bobatu bakobanga biso ndenge nini yango tozobengisa toujours moi oyo boto lobaka eza moi ba action biso ba jeune toujours conscience il faut to telema parce que ton dimanche to continuer toujours ko demeurer na souffrance oyo bo tina 2025 tina 2030 bamboka misu ezo tombwama bamboka misu ezo kende ezo sa avancer biso na Congo to saka ko ro point to baluka et puis ko baluka za to baluki na ndenge malamu mais to baluki kwa tourbillon to keti na kati ya mai pona nini parce que bakambi oyo ba ko kamba biso baza ba collabo ba Burundi na ba Rwanda ba Uganda ole ba travailler pona mboka na biso bango bazo travailler pona ba Rwanda kota la mboka lokola Rwanda kota la mboka lokola Congo eza pasi na mawa tangu batu wana bazo sa toujours na suprématie likolo na biso eza question que non batu wana bazana vision bazana coup d'œil ya komona bazo anticiper makambu eza te lokola biso awabo depuis batu bae projet mon côté ya malonga ba congolais ba boma ba congolais na Inde ba boma bango na Brésil ba bengana ba Congo na Angola na Congo Brazzaville na Rwanda donc tozo mituna eloko oyo boy kosila ndenge nini mais solution eza simple solution yango biso to ko bengisa mo na Congo to bima na balabala to tia batu oyo bomo panzi to tia bango à côté pour que non yo mo na Congo obima na kati ya souffrance oyo boy mboka eza na occupation na lingala na habité eza comme si toki ko lobaka non ba to ekolo mususu ba ko bunisa bino et puis ba s'imposer na kati ya mboka na ba komi ko botola mboka na bino ba komi ko tia oya bango miboko ndenge lelo oyo boyo ko eza na Congo ya mwana ba Rwanda baye na Congo ba Uganda ba koti na Congo ba zui ba mabele na biso ba komi ko sala oya bango loi
yango wana nde eza occupation yango pe wana eza bitumba na biso tozobunda pour que tobimisa makambu oyo boye tobima na makambu oyo boye bato na bato bazonga na mboka na bango et puis yo mona Congo zo mai ozo transport lelo oyo boye bokomona ba chinois balongwa mosika combien de milliers de kilomètres usine maluku o banda osala biso ba faire o mabende o mobutu atonga na mutoki lelo oyo boy régime otoza nango ba chinois na bakomi ba gangster ba botoli mabele wana yo sikoyo ba papa na biso banda kosala kuna toyebaka à l'époque espace wana isa ko engager plus de 3000 personnes mais yo vandi na boko mboko ekobonga te mboko kosala kote mboko ekobonga ngana za na confiance que no mboko ekobonga parce que biso tozui décision ya kotelemela makambu nyonso oyo boy isa kosimba te oza kotambola hors norme ya ba congolais. C'est inacceptable. Même Mandoko boza na Poto. Même Mandoko boza na Belgique, boza na Espagne, boza na partout dans le monde, les États-Unis. Est-ce que nazo mituna mutuna oyo boy. Bande ko na biso ba émigré oyo bazo kima Afrique. O bazo kata na mer Méditerranée. Est-ce que tant bazo ya par exemple ba pesi bango bovanda abo na Italie. Bovanda dans la ville oyo boy, il y a Inter. O bazo kene na France babi, bino bovanda na Marseille. Est-ce que les immigrés na biso bazo kende kuna bazo senga kono mabele o biso vande kuna biso africain? Mais comment est possible? Ba belge, ba français, ba rwandais, ba chinois. Donc comment na ngombo ka mombo e paswa o mutu nyonso koya? Soki kaka ya vandi ayebi ko balingala et puis quelques jours le quand ozana ba président moko étiquette ba yebi makambute abi o be ko mabele na ye. C'est ça. Nyonso za faiblesse à l'état. Et ça manque fuite et autorité à l'État. L'État n'existe pas au Congo. Parce que nous avons dit que nous avons dit que Zaboué. So na kei na mboka bapaya ou bien na Bangui ou bien na Soudan du Sud, de fait que na vandi wana na koli kuna na komi propriétaire mabele na mboka wana. Non. Et ça est makate. Mais babilo kwa ne komi à répétition na Congo. Pourquoi? Parce que tu ebi kubatela ou ya biso mabele te. Patrimoine ou ya biso tu ebi kubatela ngote. Et puis, dans mon beau commune, Moutou a négocié toujours d'accord, Koluka d'accord, l'Oba a négocié d'accord na ba Ougandais. Et puis, même d'accord, on a signé na ba Ougandais, même d'accord, M. Félix a signé na ba Rwandais, même d'accord, a signé na ba Burundais. Donc, a signé d'accord, on a presque na ba tout, à combien on peut président Nani Erdogan et puis la Turquie. Et c'est là que ça déjà que Félix a déjà affaibli. Azo banga peuple. Mais bino peuple vous êtes toujours les mécaniciens ko banga to bima makambu oyo boy Félix aza lokola déjà mutu o bakati mutu et tika la ka no peuple to kunda Félix parce que de fait que tamboli ba ko wana nyo sepesieni Félix aza luka kozwa a se maintenir na pouvoir ya lenga makasi non to mona même yango Mobutu espoir na pas ba français mais la souka ba français ba sedaki c'est maintenant là au biso to ko sensibiliser. C'est la lutte qui libère. Ce qui te bondi le loté, l'obé au coma lisolo mosusu. Totel le Félix n'est pas honoré banda lobaka. Ce qui totel le Félix c'était na liro Félix a okende oyebo. Muko mosu boko kaka ke non professeur banu ne komi ba turc. Parce que na oka déjà Kabila pesa ba chinois ba Congo a ndebo ko yeba wana. Toza na distraction ba Congo comme ba chinois. Nord Kivu ya ngwana ba Rwanda ba potana ko ba zwa. Ba Uganda bazo bunda na po bazo Ituri. Yo mwana Congo lali okoloba keno ndeko Bruno lobakate ou bien maman au sein de la presse congolaise lobakate. Tozo belela awa bolukola ba Jean Baptiste. Biso to belela ka ndena zo bisabino naza résister à thérapie na lekana itando ke pour sensibiliser peuple. Lobi kula bokoyo kake ba Sénégalais bazo Équateur. Pour nini l'État congolais c'est na génération oyoboy na régime oyoboy c'est un état passoire faiblesse à l'été liki na kati ya mboka bako wana signana ba Uganda tire lo yeba na rate bako o signé pena président ya turc to monika bako mo bilatéraux ay ba yel bisoka ba kashine ba coronavirus ko so tandis que coronavirus ezate na kati ya mboka bako ela biso biloko ya poto sana ngoni o mona ngota ko za distraction. Bande qu'on a besoin déjà en Europe, baza sensibiliser pour la côté mais arriver à roi Philippe na kati ya mboka na biso. Roi Philippe c'est un criminel. Le roi de Belge c'est un criminel. Tous les rois de Belge sont des criminels. Alors
yo mona Congo pour oyoka Félix aleki na télévision ABC yo to yamba roi ya Belgique azoya abwe pour na relation diplomatique alors tant roi belge wana koya eko changer vino na nini parce que mbatu wana bango mutu bazana souffrance bazana base ya souffrance na biso bazo kende kolia na ba Paul Kagame bazo le kasima mukongo na biso bazo tu ba biso mbeli sima mukongo pour na nini ba maintenir biso en esclavagisme psychologique moral intellectuel même politique économique sanitaire yango to ko loba que non les quatre biso nyonso tokozana balabala pour dire non au criminel Philippe le roi des Belges peuple congolais a besoin de bino awate peuple congolais a besoin de transparence fiabilité toyeba nani aboma Lumumba parce que boboma Lumumba boboma ba papa na biso boboma ba maman na biso plus de 14 millions de personnes boboma bango jugement salemate réparation dommages intérêts salemate et puis ami balé il faut royaume de Belgique va s'excuser na peuple congolais tout le monde na Belgique mobimba va senga pardon na mabe oyo boy basala peuple congolais ya misatu condition to ko pesa il faut ba zongisa richesse ndambu o bayiba eloko biso to ko bunda pona moya ngwana toza na problème mon côté na peuple belge problème na biso zali kaka non ba reconnaître bandima makambu o nyonso mabe basala na peuple congolais et puis à ce moment là tokovanda tokokende na bakor ndenge bamboka nyonso salaka c'est ça eloko biso toza na besoin on n'a rien à voir ou bien mutema mabe na bato ya Belgique parce que toyebi que ba congolais miso bazana na Belgique ba belge miso bazana na Kinshasa awa boy c'est comme ça ndenge mokili salema mais na contexte o ya bino oyo zo luka osala na Félix pona ko défier peuple congolais tandis que toza na misère toza na maïté bozozwa minerai awa boy bozo yiba ba coltan ba cobalt ba uranium mai na biso ba nzete zo longo awa boy ezo kene na Belgique na port Anvers mais pas na kuna na Bumba na Équateur na Bikoro na mbanda kasi mbanda pilipili bende bana bazotanga na nini na sema belé tableau malonge zate bozo ba cobalt ya makila bana ndeko na biso na Bukavu na Ituri bana na mike âgé de 8 à 12 ans est-ce que bino na Belgique bana bino ba 8 ans boko pesa baba misala ya passion na bobo mabango il faut pas que personne na 21e siècle vous exploitez toujours Congo na 21e siècle tozangi ambulance mais ba matière de ça ambulance bozo kozango ana kati ya Congo yango wana toyebiso mwana Congo soki ka totiki monsieur Félix un jour papa honoré nganda lobaka yango bo pesa nga raison et puis vous avez déjà tout le temps parce que boza déjà na batu oyo boye batelemi batie mutu na bango pona ko sauver mboka Congo parce que bozolo ba non jeunesse quinoise baza toujours distrait na masanga na basi e koso non et ça jeunesse mobimba te déjà distrait biso toza wana on respecte nos engagements vis-à-vis la nation to ndi mateke non mboka na biso ezoka na mabe et puis bato misusu baza na distraction makambo élection va changer quoi élection ne va rien changer yango tozo senga na ba dirigeants nyonso africains bino o bozu conscience mutu azuna no conscience te diriger à Congo ako travailler pour l'impérialiste ako trahir peuple congolais ako nyokola bana Congo na ba corps na ya molila ke na ko sinyaka yena Paul Kagame ba komi ko sala libala lisatu pona ko bomba ba congolais ko tia bango na ba prison na sia mabele na butu ba bimisi bango ba bomi bango na complicité ya régime ya Kinshasa bazo distraire bino na makambo élection. Qui vous a dit que nos élections ne changent pas? Na Mali basala qui peut des élections. Président Aboubakar Keïta si je me trompe pas. Mais peuple mona qui kano makambozo kene mabe. Les voyants soldats Goïta abi non, on ne peut pas continuer avec cette allée. Et pas nabino awa, le président est en fonction, le président est élu au suffrage universel direct. Suffrage direct. Mais na Mali peut passer à qui élection. Souka yango so en suffrage à peuple légal. Babimaki na balabala. Exactement que nos peuples congolais zangi batu oyo azako payer conscience na bango nous sommes là. Bien bolinga que notre bimasuki ya pembe po bondi mabiso makambo to koloba. Na Mali bango nyonso babimaki batala ki teke to kendaki na élection, batala ki teke ono muto to vota ki azala président na biso. Non. Na Brésil, asia président na bango azala ki élu. Mais souffrance c'est le cas qui na peuple. Bota kutu na ba pays ko ba Brésil wana. Moi vie normale ezali.
baza pays en voie de développement mais babengai na mokonzi na bango mais yo sikoyo moto ozangi musala banzela ekufi transport eza te baaccident komi Kinshasa mobimba tozofivre na insécurité okangi toujours maboko mpona bapaster na bino wana oyo bazokosa bino na église errer le royaume en esprit errer les pauvres en esprit car le royaume du ciel les appartient non tango yango oyo boye tozobelela Félix il a tout gagné prévenez bomona mwana ya Félix ana Dubaï bakobenga ye prince du Congo yo siko moto ozobunda na se nzete ya 10e mairie na se nzete ya madame babengo prince mukoloni na mboka oyo bato bakonyokwama famille présidentielle bakomi famille royale le peuple d'abord comme le peuple aux abords les amis d'abord et puis yo vando kangi maboko oye na tongo na ba écouteur na matoi olie to telema to bousculer batu oyo boye ezo sala nga passe tango bino bozo kanisa que Félix a commis un changement dans mboka oyo Félix a la même philosophie le quoi criminel ba belge baye na Congo basali plus de 80 ans batongi sema 400 km en nzela Congo mobimba bam o bayibi eleki plus de 80 ans o ba belge bayiba na Congo ndenge moko na régime oyo tozana ngo ya Félix eza ko exploiter ba congolais azozo ba minerais ndenge Peter Erdogan ayaki wana tala basakombi tala saki ya ba diamant ba cobalt apesi ye pona nini atindere ba soldat ba kubunda na kati ya mboka na biso donc Congo komi nango penza Congo ya Mobutu mboka nyonso komi kaka donc ba congolais bango moko bakozwa solution te pona makambo oyo kosisa makambo oyo boye chers compatriotes il est temps de revoir notre façon de voir les choses. C'est le moment, ne croyons pas aux Turcs, ni moins encore aux Rwandais, ni moins encore aux Burundais, les Ougandais, croyons en nous-mêmes. Totalement, tout changer ma cambo. Ba Malien, ba ngomoko ba Bundi, ba lakisi ke baza ba vrai africain, ba lakisi ke baza mibali ya solo, à par après, ko bengana ba impérialiste, ba français na ba pays misusu ba na ko agresser bango, ba komi ko luka, ndenge nini ya kozonga na scène bilatérale na ba relation internationale. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Même à tinde baris ba yewana ba mali ba kena kuluka bango te baris ba moni détermination à peuple oh babi non il faut to soutenir ba toi boy ndenge mo pe biso to kuluka ndenge mo ko biso to zo bunda pour le moment peuple congolais tozana nous a besoin ya ba pu ya ba tuté biso moko to pesa o tozana ngo biso moko to l'accès na face à monde que non nous sommes capables de tout tozana ba professeur d'université compétent ba sala ba arme à l'université unique il suffit seulement encadrement tozana ba tout que non le lorsque to héberger ba on a ba bonne condition pour ça ba téléphone pour ça ba avion pour développer mboka na biso c'est ça et puis par après pour ba nation kota là nani est crédible to travailler na et puis nani pays ni est crédible pour na biso c'est comme ça après avoir ko benga na ba tout oyo boy nous allons déjà te réclamer qui guerre na ba Rwandais vous peuple rwandais boye bango déjà parce que vague oyo bandit déjà oyo boy tant qu'on se débarrasser na ba tout oyo boye bango to appliquer les bino article 63 nous devons faire la guerre avec les Rwandais ndenge excellence Adolphe Moïse Lobaki vos aventures et déborder déjà vase je pense que non Rwanda ko a disparu na carte d'Afrique ceux qui vont changer façon na binoté boye bisabato bazotinda bino que non ba jeune ya Congo ba telemi ba lobby bazu conscience yango nazo bengisa bande konyonso les 4 les 6 avant roi Belgique biso to sala manifestation les 4 na ambassade à Belgique et puis musale ko za mukolo wana te parce que makambo na biso tozo bundeza noble to bunda pona mboka soki makambo o ngana lobi na kosi ou même makambo ngana lobi za na raison yo mwana Congo tellement les 4 bima na balabala parce que roi Philippe a koyeza comme ça de défait au peuple congolais azo ya pona ko saboter biso bitumbo to ko bunda puis ko saboter luta lumumba na ba papa na biso ba bunda liboso na biso yango toza na besoin de soutenir na yo bomona ki to ko tambola biso na Congo tozo bunda bitumba oyo boba ko ba ko accompagner biso ce n'est pas facile ya ko déplacer plus de 100 personnes biso mo wa motuba ils ont revenu déjà une affaire à $100. Si vous imaginez na kati ya biso wana tout ça na 5 10 bon mona ki na ambassade de France to kena ki na batu mais tozo linga vraiment que une opération o ya mbala o boy
na ba cité biso to kozana ambassade de France ya Belgique batu na cité pe baza la motiver même esprit parce que mukolo na musale au sale matin avant arriver à Philippe yango to sengi na biro bande ko tout bozo soutenir batu oyo bo bazo ya koluka ba masungi pona ba intérêt na bango mais likambo ya mboka toza na lisungi ya mutu nyonso ndenge to fungoli kesi na biso tozo tia moi 1000 francs $1 $2 yo poza toucher olingaka mboka na yo un jour olingaka pe ko songa na Congo ko investir mais tant qu'on va investir, il faut que dans notre sécurité et ça la normal mboka comme gérer na maboka bana mboka ezata que lelo oyo boy mboka ezana maboka ba Rwandais mboka ezana maboka ba Ougandais on ne sait qui contrôle le pays. C'est le moment avant tout comme les quatre tout ça on a besoin juste de maï ou de transport ce que moi que non au le ba bandiko o ba pour déplacer ne fils que bis moko be 3 bis 4 bis pour na bolingo mboka na Congo parce que tout ça na drapeau mo soute si pas drapeau pour moto ko bundela maman aussi azali wana numéro pesa wana plus 243 81 73 11 702 toto ngamboka na biso Congo pepe kala loba gigi ya katozonga na Kinshasa toki pe kotunga na Kinshasa ba pays misusu pe e bana ko envier Kinshasa ezali soute Kinshasa oyo komi salité Kinshasa oyo bo ba ko cracher na mémoire ya batu oyo ezaki king label le loso na Kinshasa solo so na Kinshasa okizaka na aéroport njili bo otala bilonga batu o mona bilonga nzala biloko wana tulobi il faut sila to bongisa mboka na biso to bunda to benga na banguna to benga na ba okipa et puis tinde Paul Kagame osala makamona na Paul Kagame moko ko sala ngote ayebi ke makamona osala ngo aza soutenir na ba belge na ba français on connaît tout ça mais biso siko peuple congolais faut doza conscience to bunda pour que non lobby eza pe eza mokolo lobby okuna pe to vivre le ko ba pays nyonso na monde nde ba respecter to restructurer armée na biso nde bangolais ba bongisa armée na bango bande konyoso bolinga Congo les quatre de kozana balabala Kinshasa mukolana musale kosale matemi tu kozana te biso to okizana ambassade ya Belgique pona koloba déjà que non roi Philippe tira na mbunga na bino so bo respecter ba condition na biso te moya ya koya ekozala te to kozala même wana na aéroport njili soka ko chaketi e kokoma bitumba Congo c'est les faits à dire plus 243 81 73 11 702 parce que yambala oyo boy tokoyoka te tozobunda poto benga na régime oyo boy na ba Ougandais na ba Burundi toyebi déjà bande comment ba benga ba isinga place ba Rwandais ba vanda opération ko traquer ba Rwandais opération ko traquer ba Français et puis opération ko traquer ba Belge kozo msa wana mboka na bango tout pays ozo agresser Congo il est temps que nous devons mettre les choses sur les rails ce qui nzamba lingi ba tu nyonso to kuta na bino les quatre na ambassade à Belgique et puis bino boza kuna bo contrôler aéroport malamu bande ko boza côté afuna lukunga mukolo wana eza bitumba mboka to bunda bitumba oyo bo bakoko baza na biso ingeta